Madame Liliane Baféno a saisi justice, notamment Oyo Toberi Likamouya, avortement sans consentement naïe, et puis dans l'état Yamabé, c'est-à-dire que bah Mélissa qui est et loco pasteur il y a la titulaire il y a grossesse pour aller ça pasteur et Apollomola Zeni Soko Mokete. Il s'avère que pour les intérêts il y a pour préserver l'image à Moussa Nzambe, client Nanga à ça qui fasse la makambo. Mon tour on a eu d'avis et là qui Zeni Nanga et là qui bel et bien Zeni Yakuba de l'impact. Il y a un côté il y a pasteur Moïse Ligne. Azalaki conscient que n'a proposé acte wana regard il y a ma Congolais fait à monde entier. Surtout il y a pas que ma Luka vérité pas fanatique au passant dans la l'église parce que dans l'église il y a on a pas de fanatique, ba fidèle, ba adepte, ba zali. Regarde wana, ba ko soutenir ba zali, ba tupe ba zo pour critiquer, pour intimider, ndeko na biso Eliane ba zali. Quand ba client ba zo kutana, to client to kutana na maloba lokola, okosala eloko moko te po za na mbongo te. Okosala eloko moko te parce que na $1000 to $2000 à part on a confié n'a pas procureur général n'a fini par magistrat le kuta na yo ekobima mais client na biso azali déterminé ya okenamo tina suka au tchembongo ya do continuer au tchembongo ya dénoncer ti vérité et koyeba Deshodena TV pona koyoka bansango sango ya mboka ye Pasango ya Afrika ye, pasango ya Europa ye, pasango ya mokili mobimba. Deshodena TV, ona koyoka bansango, pasango ya mboka ye, pasango ya Afrika ye, pasango ya Europa ye, pasango ya mokili mobimba.